Méchant, nazana méchant dit méchant, bokozwa méchant, la mousselanga yo alali di. Daddy. Tata Pambola yo. Pambola pe yo daddy. Félicitations pour na musala. Merci beaucoup daddy. Na confirmé yo za mobali. Daddy. Tango benga kinga ina telefoni. Na ninga kina yate. Pona zana ba problème ebele. Na sepelaka na émission ya tumba pour permettre ngana tumba. Mais prophète de la nation de Nilesi, mais je comprends le thème, mais Moutouno est salaraté. Mais moi, na sungi na lifeti, na pesi bakaza masanga. Mais Yesu soit zongi, akomukolo mabe na ngai tata na ye de Nilesi. Na kabela mutukawa, aboya ko somti lelo mutuke fanda wana. C'est mutuke zali. Apesa mutuke zali. Ti lelo oui. Merci Kulutu. L'information est comme Elinga Namatoi. Oui. Que prophète de la nation écran prophétique, Kulutu de Nilesi, à lobby, ce qui n'a continué na combo na ye, azo kangisangai. Moi, na contredit maloba na ye, ezate. Ah, les leçons dit mieux. La nama comme na le beza message mo manazo lancé. Si. Eh bandi minanga pe église basiliki. Balobi papa otei mingi. Faut que nos pères wapi na boloko. Ce qu'on a na rokota au boloko de Nilesi. Sikoyo na oba décision papa azui. Ngai pasteur lité akanda tant que leki. Na linga kate ba promettre nga eloko. Loko la promettre nga ko kanisa ngai. Soki na koti boloko te moye mutema na nge kita ezate. O linga te ba promettre. Nga linga ba promettre ngai te. Ava promettre yo boloko. Il faut qu'on kisa yango. Aza mukolo. Faut qu'on kisa makambo ya lobi. Po ela kisake aza mosali ya ntambe. Aloba ke ko kangisa sani akangisi. Ce sera tiki. Soki atiki. Ngana kangisi. Oh. Ora kokisi te ne. Soki kokisi te balukeli. Siko na kangisi. Oh. Faut ça l'attention na ngai. Omoningani na zabo na ko sengo bolimisi na tongo na pokwa na baluki baluki nao nazala zoba mutute bon nazala yuma mutute Kulutu nzamba pambola yo nzamba bomona libota na mobimba balesa minyo su ya pasteur lité akanda bazozela boloko nakende ma campagne te nakende ma campagne zela daddy yekuna kana bagara webika kana bagara yoka na ebisa yo omoninga ne na zabo na lingazo muta promettre nga likamna kene ko mitika ne na zabo na ke ko mitika na maboko na ye tangu nazo koma papa benga na parquet ba ko swanga ya tata pamula merci beaucoup na kei okay dadi soko za na posa to ke na tishi accompagner ngai mais kuna yoko makita na ngai pe na ko papa oza innocent. Ozo yo kasango ngana prophète de la nation. To banaki na kimia na bato sukisa na kimia. Ngana za mutu esina bela mutu depuis bumwana. Bon. Zelo ozo yo kasango. Te bochanga na ndolo. Nazoya. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa naza mosala nzambe naza hypocrite. Bon. Nazo ninga na talisa yo makambu ya bina filé na fabrication esika tozo kende. Fabricasi yokanga bien. Bina filé yokanga bien. Peut-être bino batu bozo mona neti bobani musique. Bible zoloba chaque chose à son temps. Zela na ebisa bina filé. Po bino boningo bosaka na batu. Bon. Na mboko yo. Bino boko banani. Bino boza banani. Bina filé na kotumba mituka na yo. On regrette. Landa mon frère. Merci beaucoup. Ozonga mabe. Merci daddy. Na simona nzoto. C'est le pasteur lité à Kanda. Merci beaucoup daddy. On nous corrige nani. Na corrige na ile daddy. Keba na yo hein. Tes araba question na tout. Beckham yokangai s'il vous plaît. Beckham na ebi place au répétaka. Na limité 8e riz. Na restaurant moko eza on esi na vanda pe na likangu na moko place wana. Oh daddy rappelle makangu. Faites attention. Merci beaucoup daddy. Bana na biso to botaka
balandaka oyo ezolekana te na TV. Bekam okozwanga mabe, Bekam. Yo mutu ozopelisa moto ya Fabricas na bina file. Kobanda lelo ndenge nasali émission oyo. Bina file na pekisi rankine na Fabricas. Bina file yo kangai. Faites attention. Fabricas yo kangai. Faites attention. Musique ya rankine eza mabe. Musique ya rankine comme ma poison. Rankine kotaka mabele. Ya sila limwa ngana renier. Si. Yango eloko tozo pekisa. Pona zaka na susi na bango na lingaka bango. Oui. Bina file. Oyema nzembo aliwa. Bakangyo ba chaîne. Ozolela bana batikali. Rankine eza mabe. Na lingo zala na bana na yo. Bolia mbongo. Bozote mwana barange. Omoni ngani na sabo. Na yaka koloba pona ba musicien. Mais musicien mon côté na bimisa likani tozo mutu ka topesa papa. Daddy. Basala kangote. Oui. Mais soki likambu nga mutu aliboso fona nyo kwama. Ouais. Tu pas full boss baro aro bulelo pelo mo pe na ndenga musique. Wana nani? Wana bina file full boss. Full boss. Aro kelo pelo mo boy. C'est vrai ça? Oui. Full boss. Soki na lobi mabe pona yo limbisa. Pona yo ki de joko krelenge logo moko. Full boss. Mbote. ONG Avenir pour tous, aux États-Unis et la République démocratique du Congo. Na souci à kosunga bandeko na biso batikala na Angola pe na République démocratique du Congo et memeli biso ba service à ligne ndakisa boutique aide alimentaire pe service ya Easy Cash International kotinda mbongo na famille to na bato bazangi ba moyen kopesa ba don pona ba orphelinat. Il y a des fois totinda ka mbongo na famille basaleli yango na ba besoin mosusu pe batikali kovanda nzala pendant mois mobimba. Grâce à ONG Avenir pour tous kende na boutique aide alimentaire ya Avenir pour tous na Google www.avenirpourtouscongo.com okokuta biloko nyonso ekoli etekamaka na RDC. Sala commande na yo, passer na paiement avant au futa okokuta esika bakomi expédition tia adresse ya Congo commune quartier avenue numéro pe numéro ya téléphone ya moto ko recevoir biloko passer na paiement na yo équipe ya venir pour tous ekokende rapide na adresse au chaki na Congo kino na porte ya ndako et livrer commande wana na famille bazui pe basepeli pona kotinda mbongo kaka na site ya venir pour tous kende na Google www.avenirpourtouscongo.org okokuta formulaire tchaba information na yo pe tchaba information ya moto akozwa mbongo na Angola to na Congo tcha moto ni kotindela ye passer na paiement osilisi kofuta okozwa code na email adresse na yo pe sande kwa kene ko récupérer na Angola akozwa yango na Ojawenda na Casa Dubai akozwa yango na Mabor akozwa yango na Kalemba de pe bisika ebele na Angola na RDC ako récupérer mbongo na ye na Lemba Super en face à Food Market na Victoire na marché de la Liberté na Njili quartier 12 tozana Matadi tozape na Kimpese tozana Kasangulu tozana Bomba toza bisika ebele pour plus d'informations benga biso tozali en ligne 24h/24 na ba numéro na biso oyo okozwa biso na WhatsApp +1 859 888 45 43. Benga biso à tout moment tokoyamba yo toko assister yo pour que osala commande na yo to otinda mbongo na Angola to na RDC na pete nyonso. Avenir pour tous, solution ya mabota na biso. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana
te, oza kolia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende mutakonde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakine, c'est John Masquer. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura PIV, ils seront à l'affiche au centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura Frank Semai. Méchant, 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 méchant. Méchant, 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 nazana méchant. Méchant, méchant, méchant. Méchant, 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 nazana méchant di méchant, 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 bokozwa méchant, la mousselanga yo alali di. Dario Kimpanga garçon Schengen, la mousselanga il patique samba le médiateur. La mousselanga Monique et Kassé Momo Kassi, la femme la plus fatale de toutes les femmes françaises, 3 fois F, Balobi, méchant, méchant, érotique elle a dit méchant di. Engaye, engaye, engaye. La mousselanga ba wario tout ba la mukadi. Bola ikelenga mission oyo, toza bongo na dadi ilité akanda, toko tumba na dadi engaye. Toko tumba dadi ba mama dadi aye tozana dadi toko tumba. Merci beaucoup très cher fidèle internaute Tobino Babosa éparpillé à travers le monde obosali vraiment confiance na émission la Tumba Tumba oza bongo diffusé dans Afrique Info présenté par Zachary Mouamazat M le général de la presse congolaise l'homme de Tumba Tumba baki sela kanga mona papa Simogi Mangudi balobi deux fois té boni basango ya Mireille Wakanke patron et agence Wami Service ozami na 5 boulevard Ornano 75 013 Paris 16e. Ah, on a vu le professeur Kichasa. Et ça, bon, on a maringa. Nazakole la mabenga. Nazakole des fois, t'es dans Zaroya. Tangouda Nazako Kota Rabino, tout le monde la maboko po. Ba mama dadia. Oh, dadia. Ba mama dadia. Oh, dadia. Yannick Lunziti, c'est un bataille de Bougelenga, il a dit Foula. Na asoma tadi Banque de France botema ya batarinel dadi Tata Pambola yo apambola pe yo dadi félicitations pour na musala. Merci beaucoup dadi na confirmer oza mobali vraiment ozo sala musala na okitoko. Merci beaucoup dadi moi lo sambo dadi tango benga kinga ina téléphone na ninga kina yate pour nazana ba problème ebele mais na lobité loko les alikambo bana mboka loko les alikambo ya culture oui parce que culture eze loko ko saka na ngote munene ya culture na mboka soki culture eze ya kovanda te pays na bino ekozala na valeur ata mukete si to pesa mbote na pesi mbote na tous les diaspora obolanda biso bo pesa biso confiance libota ya ba congolais obovanda ka libanda mboka na pesi mbote na ba serviteur de Dieu nyonso
na pesi mbote na gouvernement na FARDC na la police pe na JR na pesi bino nyonso mbote tata pambola bino obosani chikata kasi oui chikata na pesi mbote ko baxela kanga mbote te te po obosani chikata parce que JR ezali la police FARDC na chikata ko baxela kanga mbote te. Merci beaucoup. Tika na pesa mbote. Pesa mbote dadi. Ndenge nazo pesela. Pesa mbote. Et loko soke za ya kimia to kene na kimia. Merci beaucoup dadi. S'il vous plaît. Merci beaucoup dadi. Ya wenzambe tata apambola bino. Na sepelaka na émission ya tumba tumba pour permettre ngana tumba. Si. Ko tumba pesa mabete. Oui. Na nzela ya ko tumba moko na moko pa zo zwa conscience. Eza bongo dadi. Oh ya zo saleza ya mabe to eza ya malamu na yango wane sengeli to tumba na se na mokili ndenge tozo vanda boye moko na moko asalaka promotion ya eloko na ye ba musicien bazo sala promotion ya musique na bango si bato bazo sala pe ba produit na bango bazo sala pe ba publicité ya ba produit na bango basali ya nzambe pe bazo sala ba promotion ya ba église na bango po bandimi baya banganga pe bango pe baza kosala promotion na bango po ba client baya namonaki yo ngebo bimisi mbongo na ba sardine tala mokili oyo eza na makambo nango vraiment banganga pe bazosala pe promotion po bakilia basala nini baya. Bien aimé dans le Seigneur boleli koko na bino po akufi na 90 ans mais nga tangu natali koko na bino na liso ya bonzambe nga lobi koko na bino 90 eza mukie akei kowumela na sa mabele koleka 90 ans boleli koko na bino po akufi na 70 ans bolobia koko akei koko akei na tali yango na liso ya bonzambe nga lobi akufi na age ya mukie na mokili towumelaka te me na sa mabele towumelaka eza na bato basali 2000 ans na sa mabele eza na bato basali 2021 na sa mabele tangu toza na sa bomoi sala musala na ona sembo na kimia na verite tambola na kobanga nzambe ozolanda kobanga nzambe ndeza très important na ba vie ya bato tata pambola bino pona confiance obo pesaka ngai c'est le pasteur Lité Yakanda ndumba na nkolo ndumba na nzambe oya lobaka abangaka mutu te po makambo nga na yeka koloba mutu amokili mutu atini ngai te si nzambe mutu atini nga na yeka koloba si nengo moni nga boye kozwa nga mutu abaventure te oui dadi soki nazwi na micro na bino eza po eza œuvre de Dieu si nzambe atindi biso toteya na bakoin nyonso nakute na mateya na nzela na seni na tei ozolanda na bokebi micro na yo oyo erango epesaka dadi mposa koyemba epesaka nga mposa concert à l'époque nanu tobongoli mitema te ndeko na ngai musique eza bien mais musique esakani na biso na mboko yo vraiment nga modèle na leli mbongo na musique na ba concert mais nga ba musicien nde ba exploiter nga pona bongo la motema tata pambola to continuer merci beaucoup tata pambola to continuer ozengali na comprendre que tozana dadi merci beaucoup le jeune entrepreneur ingénieur Guilhem Moukassa candidat futur candidat président de la République en 2023 le DG à Sifen merci beaucoup Nada Koubissé les jeunes de Dallas pourquoi pas ingénieur fiscal là vraiment merci na confiance boza ko sala émission tumba toza bongo Nada Dilité Yakanda toro tumba na lelo balobi dadi aye toro tumba po toro continuer ko tumba na dadi parce que tige peut s'arrêter posé à Royemba, dadi bazo c'est la tamo loro moko kapela moko et pas grâce Djunga de Paris pour aller là dadi na mabe tata pambola yo na sepeli na micro makasi na sepeli na micro makasi ngai yo na ko chanze kombo na nga die
Pona soni nyonso yoyo kisinga ngayoyo nakoshanze façon na nga nzambe nakokende bestéticien babongisa ngayo. J'ai perdu des amis pour gagner ta confiance. Tata Pambola yo. Pambola yo dadi. Oyo qui sont. Nayoki son. On comprend que ancien musicien. Ancien musicien. Kolo abenga ngai. Vraiment. On a continué. Exact. Comment Ndumba na Nkolo. Comment Ndumba na Nkolo. Ndumba na Nkolo. Opposant de toutes les religions. Incontrestant. Incontrestant. Opposant de toutes les religions. Opposant de toutes les religions. Batu na ganga dadi église bezalaka wapi. Naebi saka bango na lobi église na ngai eza na kati ya gimbangiste. Église na ngai eza na kati ya ba musulman. Bino nyonso bakolo religion mutu asakana na komo nzambe te. Oya komeka kutani na ndumba na Nkolo. Tata Pambola yo. Pambola pe yo, merci beaucoup dadi. Mais mikolo yo dadi yo pour kota rappeler moi musique trop bande on a biso ba musicien entre autres Binafile. Binafile, Ig Binafile, oya mi benga full boss. Guerre yena papa na Fabrigas. Ça dit ya komiko diminuer ba tout azala bango na kata Villa Nova. Ça dit le roi yende ça déjà danger. Yé ça commis déjà. Aboudena muto ya salier lelo ba tu ba découvrir yé. Akomiko critiquer yé. Ko critiquer ba ninga tout azala na bango. Yenda za danger, yenda betaka ba tu ba oyoka yé. À États-Unis, Fabrigas na kende États-Unis tu rolo ba nini pona mamboyo. Merci beaucoup. Oko remarqué na début na lobaki culture. Oui. Soko ke na kati ya l'école. Tangu to komaka na fin de l'année, oko yoka bana balansaka programme moko journée culturelle. C'est très important. Si. Culture est ali agité. Oui. Culture ezali kambu ya mutu nyonso. Si. Même na ba konzi ba yebeloko ba bengi culture. Na kati ya culture eza ko englober makambo ebele esangisaka tous les familles, toutes les religions na kati ya culture. Biloko ebele tangu na yeka na ba télévision na zoloba. Batu bazomona nga ndeti muta maladi ya mutu. Effectivement na bela pe mutu esila ba sekele salani etikala. Landa ozala na telema trouble moko ekoti na minute ona mboka on a ko papolela ngo penza batu bien surtout l'église. C'est bien moi pasteur Lité ya Kanda na ko bete batolo lengo na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital e bale kauki bambisi ya minene babimi vimana soko vimbana pasuka soko pasuka oko sale lo côté et loba papa chéri Jibem Piana miliki na biberon azalaka na besoin ya mapate kasi mokolo batiaka na nkopo esengaki mapa eya elingi koloba ete bana bakoli papa Lutumba Sosolo yango souverain salini akoli. Slogan on a outi ko beta soko sa mutu mayele o comprendre directement biloko nini ona ningina na loba parla na ningina loba nini na pesi Binafile mbote na pesi Fabrigazi mbote na pesi bebe Kami mbote ba musicien nyonso ya RDC na ya chrétien na ya mokili lokola bango baza bato batali culture na pesi bango mbote. Kinshasa ezali possible pe facile ya kozwa bourse d'études mpona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo
oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC. Papa mama ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino. Agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études. Donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre où eza na $1900 tosaeli ba dépense nyonso ba démarche nyonso. Tosaeli du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit. Famille d'accueil déjà tobanda yango kala. Tokoti siko na Chypre. Donc famille d'accueil eza mobimba toyambi à partir aéroport to loger yo makambo nyonso. Bino ba étudiant, bino ba nyonso bo silisi bozui diplôme d'état année oyo. Et à ne pas oublier, bino ba toza la difficulté à passeport. Tolobaki yango déjà depuis 2019. Donc il est possible na ba agence Eric Travel nyonso na ba cyber café Eric ozwa passeport ya nyongo. Pour fouti $50 to saeli au passeport ou etikali ozopesa yango maleme surtout bino pe bato bo reva ko beta développer. Donc boya déjà ko defa passeport pour profiter na ba offre oyo. Donc toza wana pona ko servir bino. Okanisi esili tanda ba bourse d'études ezali pe pona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo, logement, encadrement pe orientation pona bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place. Adresse Okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle, les KINPP, na commune ya Masina, quartier sans fil, en face ya robot roulage, oyo eswami na Kimbuta, na Matonge, na commune ya Kalamu, tozali non loin ya maison communale ya Kalamu, pe na rond-point Kintambo magasin, okokuta biso entre Facebook na WhatsApp, oza mobimba. Na agence de voyage Eric Travel, voyager na facilité polobi na yo eleka lelo poete ozolanda très bien nakobanda na Fabrigas na vi na nga na beta balete nazalande musicien ancien musicien tangu na bandisi ko makamwa muziki nazoyemba kitoko na quartier bato bazosepela nanga nazolia bambongo bayebisinga balobi ko continuer na muziki boya pamba te esengelo simba lititi kisi tangu na yoki makambo lititi na muziki na lobi moyena continuer ezate bato basengeli ko simba lititi basani basimba Fabrigas yokanga bien bina filet yokanga bien. Peut-être bino batu bozomona neti bobandi musique. Bible ezoloba chaque chose à son temps. Et loko asikana sena moi ezate. Nyonso eza makambo akala. Papa cameraman benda ngai awa. Benda on elongi. Omoni cicatrice oyo. À l'époque Jibe na Wera. Mbutu bazoyo kanate. Ngai nazala fan club ya papa Chéri Jibe Mpiana. Bon. Massa se bete na fikine. Baye ba beti biso ba gaz. Ngana boya kokima na lobi ngana za fanatique ya papa Chéri Jibe Mpiana. Papa fara Wera na Jibe. Oye kota biso bato a souverain premier.
Bonne année na Noël nini tudiaka liboso. Tukulata bilamba ya sika. Tukudi ya ntsotso. Tukumela primis. Tobeta kano. Bonne année. Petit Zaclé. Nanya ko pusana. J'entends a kangi micro. Nanya ko kima biso to lobby. Biso to lova papa chéri bina dama. Loko tela kanga ko sa mwana mukiete ndeko na ngai. Biso to lova shibe mpiana. Mutako kima zate. Ba shaingenge, ba musicien nyonso orchestre mobimba. Oye kota wera. Kakabwe. Ozoyoka kakabwe motute eboka tingili motute eboka ndeko na ngai moto ekei ezongi bo ozolanda nazolanda Eclipse soleil ninge bima oyoka chanson wana kibwisa mpimpa bobanga boloba toko banga te tokonyata bango nyonso tokonyata papa naza mosala nzambe naza hypocrite te bon nazoninga natalisa yo makambo ya bina file na fabrication esika tozo kende bobanga boloba tokobanga te tokonyata bango nyonso tokonyata bagedege lukamba yoyo lukamba zengula ba mama lukambe akana ba geste lukamba yoyo lukamba zengula lukamba yoyo seligidi soko liaki biloko abatwe loba oliaki biloko abatwe loba adisha mongombe seligidi yaya tala toninga tokufa pona jibena wera exaucé nyama lelo aza na mapangu aza na mituka nga mutu na lingaki na kufa pona wera na jibena tikala mobola zela na yebisa bina file po bino boningi bosaka na batu bon na mboko oyo bino bokoyemba nani bino bozaba nani bina file na kotumba mituka na yo on regrette landa mon frère merci beaucoup ozonga mabe merci daddy na simona nzoto c'est le passeur lité à Kanda. Merci beaucoup daddy. On nous corrige nani. Na corrige na ile côté daddy. Keba na yo hein. Tes arabes question na tuna. Ozonga mabe hein. Te daddy. Continuez. Faites attention. Merci beaucoup daddy. Bana na biso to botaka balandaka ozo le kanate na TV. Ceux qui ba moni TV tiki mitakala bana ba komi mitakala. Bondumbo zo mona lelo zo uta na TV. Photo lobela bato bazana kati ya TV. Toi enseigner bango. Si. C'est la parole de Dieu. Si, merci beaucoup daddy. Musique ya uti na lola. Ouais. Balukamba sembola we uti na lola. Balukanga sembola e uti na lola. Jibe Piana à se retrouvant na makelele na biso ba voyou à l'époque. Ba yanke lelo Jibe Piana za stable na mwasi na ye na bana ba soraya baza kimia na mapangu na mituka. Oui, moi ça papa chéri. Tala cicatrice oyo. Cicatrice ba katanga ngo na fikine. Ba konzi ba ye. La police ye biso to lobi pona Jibe to kokufa elongo. Mais na se retrouva na l'autre côté. Na zo l'autre côté. Ranki nango ekitaka te seni ekiti. Tozo peki sa musique ya rankin. Musique ya rankin eza ko apporter l'autre côté na mboka. Lelo tozo kamwa bale na mboka silipona nini. Mutu alingi ki star ma alingi bale na makolo te. Nyonso na bar na masanga wo. Tchela biso bi azokoka te. Joueur a komitala libumu munene. Est-ce que joueur a koma libumu munene? Akokima mbangu ndenge nini? Wala so ba joueur nini wa ba raboki. Kasi ya ba vite na ba imana. Oh, ya so ba renaissance. Ah bon? Joueur a comment que ne kofa na ba. Musale sa nini ekita. Fabregas na ba nie pa na yo. Fabolo. Oh, Fabregas. Bon. Na ba nie pa na yo.
Pour na lingaka musique ya Fabregas makasi. Dernièrement awa binisaki biso Yamado. Yaya. Nazalaki atena miso ba na soko kobina Yamado te. Mais soki na koti na chambre fona meka. Eh Yamado. Nyonso yayo. Bon. Eh Yamado. Nyonso yayo. Bon. Na banaki komeka na kati ya chambre. Pour eloko soki eza elengi. Faut féliciter pe mukolo na yango. Merci na Fabregas pour la fierté ya musique congolaise. Na kati ya Fabregas na ekomona Ibra Tora bimakate abimi contre maître. Aeko contredire maître na ye. Ozomona contradiction. Si. Kasi ba wenge kalaza ki soke kabwana koyoka wenge BCBG. Wenge maison mère. Wenge El Paris, Wenge Tonia. Pourquoi yo outil pas maître au mipesi contre maître? Obani peut ko critiquer contre maître. Est-ce que contre maître Sikazali? Yo maître Sikazali est-ce que sepela? A sepelate? A ko sepelate. Bina filé nzamba salien ngolu alongwe. Nebi saki bina filé. Oye eza Congo, okosuka motema. Oye na miziki ya basango, kimia, mwana malamu, respato sakabatu, nyonso. Nabaki bina file, tongo moko ekotana motema ekosani, ekosuka yo. Mate ya basango, mama. Ozo senti, na yebi bozo tuna, na zolandele nini. Bozo loba azane lokote. Eloko azanango bino boyebite sekele ya motema na koyebisa moto te yazane eloko bolingo kombo nango love natalaka ye. Oh daddy yo kotalaka no pe ndeko nanga tika je suis amoureux très important vraiment na sali bolingo makasi na mboko. Oh ya solo wana oko se retrouver la combien de bana pe na bolingo to se nengo moninga boye na mboko yo na yebi nyonso mais nkolo abenganga moyena kota na buzoba ezate bina fila bani musique bina file vina yo elekela batu nyonso inane na musique bamituka mikie ya minene barange mapango eyaka te eye zuwa na bakolegi na ye o baute pa maître na ba contre maître na ba deka maître basilikaka te basiliki yazola kisa nini omoni place tozo kende si Beckham yoka ngai s'il vous plaît Beckham na ebi place o repetaka na limete 8e riz na restaurant moko eza on esi na vanda pe na likangu na nga moko place wana. Oh dadi rappelle makangu Beckham okoswanga mabe. Beckham yo mutozo pelisa moto ya Fabregas na bina filé. Beckham s'il vous plaît oko regretter Beckham nazo pekiswe eloko wana yokanga Beckham tika biloko ozo sala Beckham bina fila sa ndeko na yo bozaba na tata moko bina fila bane ko respecter papa na ye azozwa na enveloppe avant album ebimake kotikela Fabregas mais asutuka na tongo ndeko na yazo finga ye akoloba nani azotinda ye eza papa ndazotinda ye bina fila silikate asiliki bina fila yokanga yi kobanda lelo ndenge na sali émission oyo bina file na petisi ranking na Fabregas Beckham bina file aza ndeko na yo makila moko tata moko sala attention bina file eza mabete ko uta États-Unis otamboli bamboka koleka papa na yo respect ezonga toujours na kati ya papa te atambo koleka papa te ça akende États-Unis parce que papa États-Unis ça munene zo peser oui mais Fabregas pas na Canada Canada na États-Unis
Napekisi. Bina file yokangai. Faites attention. Fabricage yokangai. Faites attention. Musique ya rancune eza mabe. Musique ya rancune est comme ma poison. Musique ya rancune batu bakobeta na mabanga. Papa na konsa yote. Omoni ba concert obiso to bana okendo landa wera na jibe batu bakufa. Tongo moko kotana bralimana bra Congo loka baluka ka rancune bache bina file bache na fabrika sie baka mutakosani akufa. Yango nazo pekisa. Mwana matete na mwana kisensu. Mwana matete na mwana kisensu. Matete na kisensu esa nini? Ekangama. Boko wela nini? Bozape nationalité moko. Ngana yebi rankini nenge sukaka. Tolo bananzambe merci. Rankini ya jibe na wera esala ke muta kota mabele te. Rankini kota ka mabele. Ya sila limwa ngana renier. Si. Yango eloko tozo pekisa. Pona zaka na susi na bango na lingaka bango. Oui. Bina file. Oyema nzembo aliwa. Bakanyo ba chaîne. Ozole la bana batikali. Rankini eza mabe. Na lingo sala na bana na yo. Bolia mbongo. Bozote mwana ba range. Omoni ngani na sabu. Na yaka koloba pona ba musicien. Mais musicien moko te na bimisa likanitozo mutu ka topesa papa. Daddy. Basala kangote. Oui. Mais soki likambu nga mutu aliboso fona niyo kwama. Ouais. Teba pe full boss ba ro bulelo pe lo mo pe na ndenga misiki. Wana nani? Wana bina file full boss. Full boss. Aro kelo pe lo mo boy. C'est vrai ça? Oui. Full boss. Soki na lobi mabe pona yo limbisa. Pona yo ki de joko créer lenge logo moko. Full boss. S'il te plaît. S'il te plaît full boss. So na lobi mabe sani Alimbisa yo. Soki pe na lobi mabe pona fabrika sani Alimbisa. Soki pe na lobi mabe pona wera sani alimbisa. Soki pe na lobi mabe pona jibe sani alimbisa. Ndeko na ngai na subir conséquences ya kolinga ba musicien. Yoka li solo. Kester akufi. Tangu Kester akufi batu abandundu nyonso kolela. Fumupa mekwenda. Fumupa mebeka betu bana bitike. Fumupa baba nikolela. Noko akomi mokanda sengi nanga na sombela ye mbwa. Tan. Na somi mbwa na tindi asepeli mingi ya salifeti. Bona mbwa. Ozo yoka. Fumumpa akufi nzoke zalaka rankini nga na yebate. Papa na ngai na kosa yote. Nazo boya rankini po rankini ezeloko mabe. Mabe makasi. Mukolo papa wemba kufa. Na yoki mutabandundu moka zoleka lobi. Yani kanisa kati. Tome kwenda Oh. Yani kanisa ka yene fumu ya ntoto. Tome kwenda Oh. Ya beto amekwenda ka yaba opa mesani. Amekwenda. Tala niveau ranking. Bon. Osomona. Danger. Et ça la kange sengo. Tangu na somona. Wera to wuti na mwana muki akola kate akoli. Ozolanda. Et ça la kange sengo tangu na somona. Jibe mpia na papa chéri. Musicien na biso to bayine mwana muki asenini akoli. Mon frère, ngai wera beti na marcha liberté na masina wera ina ba concert na Kingasani papa wera zalaki soka eko beta bino no so ba kole église bosani bokanga po prière na bino moye yokana ezate po wera obeta wera zo beta tala be instrument okimela wapi na ebi ba musicien ngo moninga bo orchestre mobimba ya wera o laksanga mutute Ferregola Serge Mabialo Gilles Moulopoué Kolobate c'est le Scram Héritier Watanabe Babindombe Naebi Batwebele Kakol Linda Oyebi kenga na rata Linda Oye solo Moi so ngana ngaki na bala mon frère Masala ba jeto so ba chose nga mabe Moi so ngana ngaki na bala
mwaso nga nalingaki na tia na ndako mama bana linda yaya linda bina nga mbongo esila te nayebi miziki yango nazopekisa rankine ezala te mpo miziki ekende liboso biso tozalaki toke concert na africaine yo ozomona biso ka na concert mesaki ya mabanga mupanzi ntango bazolobaka concert esili wera kiti yaya kere ekobanda wana okozwa ide te lelo na ganya nini fondation weranson na ganya nini ekokoma na epoki moko des autres soki esalami wera kiti babengi ambassadeur de la paix nga nazomituna yo ambassadeur de la paix ozotinda Sankara finga batu ndenge nini nalobela bango batika naebisi Roger na mwana kitambo nani Mosaka bosala musala na professionnalisme bokende bopesa ba information ya président na bino Jibe Mpiana bosala ba intellectuel nde alembala moko Sankara akitakate akiti. Bien-aimé dans les seigneurs, na musala nyonso oyo salaka soko bangaka makambu ezala na politique ezala na église soko moni rankine bandi benda nzoto yo komi mono za gankite nzoto ozomona eza eloko te eloko eza eloko ezaka conscience soki balongoli conscience okomi ebembe mikime l'avant moyena loba nyonso ezawa te po deja si na moni ndenge na moneli soki na bebisi mbala moko bazwi ngai na ke mbala moko po bakonzi baza foko tosa bakonzi bongo te bongo ozomona naza nanga mosala nzambe me moyena bebisa ezate tata pamola bango mpona mosala na sepeli makasi. Merci beaucoup Dadi. Mate esili benganga prochainement. Merci beaucoup Dadi. Benganga prochainement. Mais goma ba ozela yo maman li va ke goma okete. Mama ni mama Olive Lembe Kabila initiative please na moni badon ndenge zo sala makuna na Goma pona bandeko na biso bazwaki volcan Niragongo ça va mama na kolobelo kote nzamba pambola yo na ningaki na kene na mama tala lobi mwana uti kobala sika nanu asilisi nuit de non cité faut acclotirer na nuit de non si totika ya sala kimia mama ye moko ayebisi nga lobi liteya yo za na nuit de nonce silisa ba nuit na yo ya nonce na yo moyo kende na biso Goma esate nde tozozela mama ya po toyeba nini tokosolola nzamba pambola bandeko baza na Goma okufelaki papa okufelaki mama pona mupepe ya volcan Niragongo oye yaki epesaki vraiment pasi makasi vraiment nzambe tata azala na bino bisika nyonso bizwa mi bino. Merci na maison Kitamsi Pablo Kitambala, merci na mwana elaka HPR de tata pambola yo, merci na ba consignation ya mboka tata pambola bino, merci na Frank Stemai nenga zo soutenir nga tata pambola yo, merci pe na yo petit Zacle yo landaka nga partout tata pambola yo, merci na héritier mpaka 7500 giga pese loko ozwa eloko. Merci na tous les amis des pasteurs l'été à Kana. Yebisa ban Afrique du Sud. Ban Afrique du Sud. Yebisa ban. Dadi Azaroya. Keba la musique a fourmiti je peux ko kitaye. Tozaroya na dadi na Afrique du Sud wana. Ba fils tsungu bo telema poto repesa toujours maté ya tije telema mais na kati Afrique du Sud na te ya ba diaspora. Bana mboka ba Congolo baza na Afrique du Sud. Na Jobour na Cape Town. Afrique du Sud mobimba na Zoya. Bon. Yango na lancé déjà dadi Azoya. Eloko nyonso dadi akobo eloko te nyonso kolia ba kaleso cha mupanzi kolia ba ya ba kaleson ya ba sengle cha mupanzi ba chaussette ba sapatu ba veste chango mupanzi pona ningina zonga na ba kolina nga normal bon moko tezana na bino mingi moko tezana na confinement bolobi dadi kaka dadi soki yete tozolia liloba nzambe te Bobo Nsabiloko, mais prophète de la nation de Nilesi,
mais azo comprendre te mais mutu na salaka to salaka te mais moi wana na sungie na lifeti na pesi bakaza masanga mais yesu azongi akomi koloba mabe na ngai tata na ye Denis Lesi na kabela mutu kawa aboya ko yako somti lelo mutu ke fanda wana. C'est vrai ça? Oui, mutu ke zali. Après ça mutu ke wana. Ti lelo oui. Merci Kulutu. Information nyonso ekomelinga na matoi. Oui. Que prophète de la nation écran prophétique Kulutu Denis Lesi alobi soki na continuer na kombo na ye azokangisa ngai. Eloko na koloba yaza papa aza yaya aza nyonso mpo na ngai. Oui. Moyena contredit maloba na ye ezate. Ah lelo so ndimi. Landa makambo na ngai aloba eza message mo manazo lancer. Si. Esa fundi ngai na parquet. Alobi fwa samba na ngai. Akangisa ngai. Yaya batelemelaka ye te. Bon. Papa batelemelaka ye te. Bon. Papa soka ndimi apinir mwana na ye fwa salani apinir ye. Ouais. Atia ye na kati ya boloko. Ouais. Sikoyo na o ba décision papa azui ngai pasteur lité akanda tant que leki na lingaka te ba promettre nga eloko loko la promettre nga ko kangisa ngai soki na koti boloko te moye mutema na nge kita ezate toloba olinga te ba promettre nga na linga ba promettre ngai te aka promettre yo boloko il faut ko kisango ko kisa yango poza ya aza papa na ministère aza mukolo fwa kokisa makambo ya lobi po elakisa ke aza mosali ya ntambe alobaki akokangisa sani akangisi soki atiki soki atiki nga nakangisi ye oh. soki atiki nga nakangisi ye nga natikeli asala oyo aza nango posa po aza yaya aza papa mukolo na ministère mwana lobeloko eza te nabimi soba na ye komitika lokola Jésus Christ de Nazareth ndenge amitikaki bakanga ya sani akende ozo comprendre makambo bayaki kokanga Jésus soki basalaka ngo te Jésus aninga balukela bango eza lokola ngai ntango promettre nga fo kokisa yango soka kokisi te ne soka kokisi te balukeli ye siko nakangisi ye fo sala attention na ngai omoni ngani naza boye nakosengo bolimisi na tongo na pokwa na baluki nao nazala azoba mutu te nazala yuma mutu te Kulutu nzamba apambola yo nzamba bomona libota na mobimba balesa nyonso ya pasteur lité akanda bazozela boloko bango mpe basiliki balobi lité ya oteyi mingi il faut que nekopema na boloko ok c'est-à-dire bango mpe balobi bandimi na nga mpe église basiliki balobi papa oteyi mingi faut que nopema wapi na boloko sikona na kokota o boloko Denis Lesi nakende ma campagne te nakende ma campagne zela dadi yekuna kana bagarde obika kana bagarde yoka na ebisa yo omoni ngane na zabo na linga so muta promettre nga likam nakende ko mitika ne na zabo na ke ko mitika na maboko na ye tangu nazo koma papa benga na parquet baya ko swanga ya tata pamula yo merci beaucoup nakei ok dadi soko zo na posa to ke natiji accompagner ngai mais kuna yoko makita na ngai pe na ko yi papa oza innocent mais innocent pas yo ngande plaignant ngande plaignant yo plaignant sunde yene ozo yo kasango ngana prophète de la nation to banaki na kimia na ba to sukisa na kimia ngana za mutu esina bela mutu depuis bu mwana zelo ozo yo kasango petit sacle dadi ozo yo kasango dadi zonga nanu kokende bongo te zonga et puis ninga zabwe ko bosana te ngane na zabwe na mutu akosakanela te na mboko mutu akoko yatika akangisi ngai soko kangisi ngai na parquet na kosenga nzela naza ancien militaire ya FARDC kokoko tchanga ina place ba civilité bo tchanga na ndolo nazoya merci beaucoup
Merci beaucoup, Daddy. Merci. Comprenez que tu as eu la facilité à Kanda, Daddy, à Kéina, et pas Daddy. Merci beaucoup. Merci la tout. Oh la démission, merci. Najiba Vundu, Aden Yabilele, les Japonais de Rennes. Là où repose le cœur de Stelov Apocalypse. Merci beaucoup na Kams Kamen, appareil français. Merci na Monique Kassé, Momo Kassi, la femme la plus fatale de toutes les femmes françaises. Merci beaucoup na Grace Djonga de Paris. Merci na Evelyne Zamba, vraie chérie. Moi c'est Moussi Zanga Moukokoli. Merci na les vrais frères des accueils. Mon tout aux parfaits à travers le monde. Joyce ma foi, la montée ma Fleur Ilengissa, ingénieur fiscal là. Il y a Maman Nassi, merci beaucoup. Et derrière la caméra, c'était Ozé Ngalina et Maël Sadi qui a réalisé émission. Oh, merci beaucoup à mon boss, c'est Franck Stémaï Dissouka. Merci na Château Collet. Portez-vous bien, c'est parti. WS Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays-Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Lusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko. Chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Événement. WS Prod présente le maestro Fabregas, le métis noir, livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du double mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle immense. Mon général Kassongo, mon colonel, mon bébé. Les vents. Mbote, ONG Avenir pour tous, où ils ont mis aux États-Unis et la République démocratique du Congo. Na souci à kosunga bandeko na biso batikala na Angola pe na République démocratique du Congo et memeli biso ba service à ligne ndakisa boutique aide alimentaire pe service ya Easy Cash International kotinda mbongo na famille to na bato bazangi ba moyen kopesa ba don pour na ba orphelinat. Il y a des fois totinda ka mbongo na famille basaleli yango na ba besoin mosusu pe batikali kovanda nzala pendant mois mobimba. Grâce à ONG Avenir pour tous kende na boutique aide alimentaire ya Avenir
pour tous na Google www.avenirpourtouscongo.com okokuta biloko nyonso ekoli etekamaka na RDC. Sala commande na yo, passer na paiement avant ofuta okokuta esika bakomi expédition tia adresse ya Congo, commune, quartier, avenue, numéro ya téléphone ya moto pour recevoir biloko. Passer na paiement na yo, équipe ya venir pour tous ekokende rapide na adresse au chaki na Congo kino na porte ya ndako et livrer commande wana na famille bazui pe basepeli. Pona kotinda mbongo kaka na site ya venir pour tous kende na Google www.avenirpourtouscongo.org okokuta formulaire tchaba information na yo pe tchaba information ya moto akozwa mbongo na Angola to na Congo tcha moto ni kotindela ye passer na paiement osilisi kofuta okozwa code na email adresse na yo pesa nde kwa kende ko récupérer na Angola akozwa yango na Bojawenda na Casa Dubai akozwa yango na Mabor akozwa yango na Kalemba de pe bisika ebele na Angola na RDC ako récupérer mbongo na ye na Lemba Super en face à Food Market na Victoire na marché de la Liberté na Njili quartier 12 toza na Matadi toza pe na Kimpese toza na Kasangulu toza na Bomba toza bisika ebele. Pour plus d'informations benga biso tozali en ligne 24/24 na ba numéro na biso oyo okozwa biso na WhatsApp +1 859 888 45 43. Benga biso à tout moment tokoyamba yo toko assister yo pour que osala commande na yo to otinda mbongo na Angola to na RDC na pete nyonso. Avenir pour tous, solution ya mabota na biso. Bana Guine, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana mokili mobimba, site ya moko Afrique Info avec Frank Stemai Kiandankala twende X-Bass